Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo bandeko, makambo eza ya koinda. Makambo eza ya koinda na liwa surtout ya ndeko na biso Mira Ese. Comédienne na biso ya kitoko, oyo bando sepelisa batu. Oyo penza bandaki soki akoti na scène bandeko. Donc batu nyonso tu ba sentir que non makambo eza ya kobeba. Sikoyo makambo ebimi kili ba audio ya Mama Gabi Tumba Tumba. Ya Gabi Tumba Tumba lelo ebele ya batu bakomi ko condamner ba audio oyo ebimi na poasa bandeko. Somo makasi makambo oyo toyebi te ko sila quand, surtout dans la communauté Nabiso. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino ya Gabi, na memeli bino pe lisusu papa ya Mira Esa. Makambo eza ya somo bandeko. Papa ya Mira Esa auti koloba bandeko, ezo sala pasi penza na motema. Na auti ke la bino audio bandeko bokoyoka nini papa azoloba. Eza ya pasi. Après koloba ya papa, du coup toye komona pe ya Gabi abimi. Ya Gabi pe abimi si pe ba audio na ye kandenge zalaka. Bandeko, siko mana minute oyo, makambo komi nango kotambola kaka kili. Batu bakomi kolobela po na ya Gabi. Na boy nanga kotia ba commentaire ebele te. Avant to sala analyse na biso ya makambo yo, na kotia nanu audio ya Gabi. Comme ça biso nyonso tokolandango. Et après kolanda, de to sala na biso analyse na biso na système ya bien makasi. Avant to kota nanu na makambo wana nyonso tu. Na lingi nanu na sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kota na chaîne na biso, en tout cas, vous s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko et kosala biso penza oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko bozwa bakiti. Batu nyonso ya Gabi Tumba Tumba. Toyebi ke ya Gabi azalaka na communauté, azalaka na population pas possible. To sengi na bino na système moko ya bien, bozwa bakiti bandeko bo vanda. Makambo eza ya koinda. Toyebi te soki ya Gabi alobaki mabe, to alobaki na ye bien. Toyebi te. Mais tokolanda biso nyonso audio. Bandeko, bozwa bakiti nano. Botia mwa eloko komela. Ba makambo bongo bamelaka kaka. Bamelaka kaka ye bamelaka. Bozo melaka kote mosusu zo liaka. Kote mosusu pe to sala analyse to olanda ba audio ya Gabi. Ebele abatukutu balobaka ke non ya Gabi ba makambo mosusu il fallait pas alobaka. Pourquoi ye ata soki alobi na ye bien batu bajijaka ye kaka. Ya ye kombo na ye kindaka mabi. Yango ba intervention mosusu aboyaka na ye. Yango ebele abatu balobaka. To yebite bandeko. Surtout eloko pe il faut to yeba ya Gabi aza star. Donc c'est tout à fait normal critique ezala. Na makamnyon soto ya Gabi osala critique nde critique kolanda ye. Bandeko nazoti ke la bino audio ya papa ya Mira Esa. Bandeko toyoka, on se retrouve juste après. OK, c'est parti. Bino te boutique alinde na ibike mbile te daga na nzete moko te. Lobi ko sala yo. Siki basali tata na yo to basali mama no boy. Nde bino ko salinga ye. Ebite siko ko peta mako. Merci pas présenter kaka. Donc ya ikaka ne loko basali. Na ko qualifier mutu te pona ibi bango te, betana bango ya betide, ba
ni na ebité mais ndenge ba se comporter en tout cas eza maloma. Eko, j'espère que tu kolanda audio ya papa ya Mira Essa. Bandeko tu kolanda émission audio na nyonso tu mobimba kandenge alobi. En tout cas bandeko zo sala pasi. Personnellement esala kinga pasi makasi. Papa ti lelo azaka na souci ya mwana na ye ndenge akufaki. Jusqu'à présent nanu bakundi mwana na ye te. Sikoyo oyo zo senga papa zo senga vraiment na ba comédien eza que ba informaka ye makambo nyonso ndenge zo kende. Ye moko kutu na grand frère ya Mira Essa balobi ke non bato a Angola baza na bango bien ba comédien kuna bazo chekaka bango nyonso kotuna bango kandenge ezalaka. Sikoyo ba comédien na biso ya kin donc bazo s'en foutre na bango. Bazo s'occuper te que non papa pe aza famille pe eza. C'est vrai na communauté artistique bazalaka na ba logique na bango. Oyo penza balandelaka mais eza na baka mosusu pe il faut kokotisaka pe famille neti papa ya Mira Essa tolo bango bandeko âge na ye eza mwa avancé eza te ke aza mwana muke to aza ba âge moko peut-être ba cinquantaine oyo peut-être mutokoki ko vanda a comprendre situation te kotala papa wana asi akoli sikoyo ba papa oyo to ba mama oyo bazalaka déjà na ba âge wana. Donc, bazalaka mingi na ba émotion moko ya makasi. Donc, balingaka penza bazala informé surtout na makambo nyonso tu bazalaka totalement et encore besoin ya kozala informé. Soki mwa likambo ezoleka, il faut koyebisaka bango. Soki ozo yebisa bango te, c'est comme si ozo considéraka bango te. Bazalaka bongo. Sikoyo, yango aye kolela. Aye kolela parce que azo yeba eloko te. Baye bazo ebembe lelo ekomi na kin. Sikoyo papa azo yeba programme ekozala ndenge nini makambo nyonso eokende ndenge nini. Quand même ata mwa visite ka ndenge zalaka. Bo visiter ata papa boyebisi papa ata la boye makambo eza boye. Soki pe visite papa azate musika boye ka ndenge zalaka moi appel grand frère ya Mira Essa aza na téléphone boko ki toutefois ko benga oh est-ce que papa aza wana to solo la bo solo ina papa président surtout ya ba comédien wana musala na yo communauté ya ba comédien wana misala na biso bo bengi papa makambo eza boye tozo kende boye tozo planifier boye nde ko kende bo comprendre. Je m'excuse. Tant bo sala bongo, papa pe akozala na pe à l'aise. Ayebi ke no makambo nyonso pona kokunda mwana nanga ezokende bien. Siko soki bozo informer papa te, bozo bakisa souci, bozo bakisa stress. Et puis papa azo vivre neti mutu moko boye, aza dans le flou, ayebi eloko te. Pona ye peut-être azo kanisa ke akolala kaka un jour asutuki ka boyeke basi bakundi déjà mwana na yo sans que ye ayeba. Bo informaka papa bandeko. Wana penza eza souci ya papa. Bo informer ye. Azala vraiment à la page. Ata soki boko informer ba membre mususu wa famille te, mais papa quand même azala à la page. Azala penza pied d'égalité moko na bino. Ndenge makambo ezo kendaka boyebisi ye. Papa makambo eza boye. Toko sala boye, tozana ba plan boye. Eko sunga makasi, eko sunga ye bandeko. Ba eketid wana eza bien te surtout pona âge ya papa. Eza bien te pona santé pe ya papa. Totala bandeko. Chère communauté artistique, to sengi na bino bo essayer ko revoir ba makambo yo. Boyo kapenza kolela ya papa. Eko sunga mingi makasi. Bandeko, après koloba ya papa kandenge boyo kaki audio, mbala moko grand frère ya Mira Essa aye ko benga ya Gabi. Tango baba benga ki ya Gabi bandaki nde ko enregistrer ya Gabi. Ya Gabi pe ayaki ko sala nini ko répondre. Sikoyo après ko solo la grand frère ya Mira Essa aye ko bimisa ba appel o ba solo la ki na ya Gabi ya bimisi yango e community ba audio kandenge to mesana bandeko. Sikota ba audio wana pe komi ko tambola na ba réseaux sociaux e komi ko sala pasi
bato ebele bakomi kolobela Yagabi. En tout cas bandeko nazoti kabino pe bolanda audio pe ya Yagabi, message to appel ya Yagabi bandeko bolanda, on se retrouve juste après. Voilà. Azasu ya famille. Artiste azasu ta famille. Na éviter ce qui va faire comprendre yo auto oyebaka ke peut-être pour qu'il n'angola kala to oyebaka ke neti ngana za anga Gabriel oh ya gabi tunasi naza ya famille atani naza na bombo iboy naza rasu ya famille na koma ya leta na koma ya leta et puis na koma ka ya bande kona ngai po to sala na bango musala sika moko parce que bango ndi mutu bakosala démarche nyonso surtout en collaboration na famille donc biso famille tout la biso to lo susu pe na ebite soki baye bazo solola na yo bien bazo solola. En tout cas la famille, j'espère que boyuti koyoka Yagabi ndenge lobi. En tout cas message nae ezanango clair vraiment makasi, mais je ne sais pas le pourquoi bato bakomi ko finga Yagabi bakomi ko lobela Yagabi penza mabe, je ne sais pas, parce que ye alobi ke soki vraiment comédien to comédienne akufi. En tout cas, bango moko communauté artistique, bango moko bazwaka ye penza en charge. Donc ata soki ye et aza bongo, wana pesa ki kutu exemple que non, s'il arrivait que elle ne plus, alors batu o ba osala penza makam nyonso tout. Batu o ba osala ba démarche tout eza ba comédien. Donc ezalaka mwa bongo. Selon bango. Donc bango bazwaka penza charge nyonso tout ya makambo nyonso tout. Donc moi makambo eza mwa bongo. Alors je ne sais pas pourquoi communauté na biso tozalaka mwa makambo muke ole totia intelligence na biso ole to vanda penza to loba ke non makambo yo il faut to silisango to kende nango boyi. Mais biso communauté na biso penza elinga nango kaka toya kufinga batu toya ko manquer batu ba respect toya koloba mabe pona batu. Eza vraiment bien te. Siko na problème oyo na kosenga kana ba comédien na biso selon moi na kosenga kana ba comédien na biso en tout cas na système kaka ya bien kandenge papa ya Mira esa azolela botalela ye surtout âge esi eke nango azali susu ke non âge eza nango te batu o déjà bazalaka na ba âge a bongo donc bazalaka trop émotionnel. Donc na makambo mwa ya muke kaka omona akomi kolela omona na makambo mwa muke kaka omoni akomi ko paniquer. Donc ba âge oyo ezalaka mwa bongo sikoyo ata soki wana vraiment ezalaka nde principe na bino, mais na baka mosusu pe botala vraiment na baka mosusu soki ba parents baza na bango envie botali ke non ata soki to sala ba démarche na biso ata soki to sala ba programme na biso en tant que famille artistique wana to pesa kata rapport epai ya ba parents ya moweyi et ko sala moi bien pour que to diminuer moi ba stress to diminuer moi ba inquiétude mosusu envers ba parents. Soki peut-être ba parents basi ba kufa ne to mona na ba comédien mosusu exemple neti ya ba Suzy Bantu que son âme repose en paix. En tout cas tout monde qui parce que ba parents na ye bazalaki susu te ba kufaki mais ezalaki ka ba grand frère ba grande sœur ba petite sœur nde bazalaki wana quand même c'est compréhensible. Alors soki ba parents bazate ba parents qui baza na bango et kozala moi bien penza bo pesaka rapport et pas ya ba parents tala kaka agesi ekende nango basi bakoli. Donc ma camion surtout balingaka balandelango de près ezala bongo ata soki boza na tante ya kokende kuna ata moi appel kaka bobengi ka papa boza bien boye boyoka programme ndenge ezokende boye tokokunda jour tel ma camion sort aussi tosombi cercueil tosombi déjà place à kokunda ye donc ma camion surtout tokende nango boye expliquer azoyeba bovandi ata 2 jours après bobengi lisusu papa programme ezaka ndenge toyebisaki yo donc s'inquiéter te soki makambo nyonso ekomi prêt tokoya kozwa yo tokoya kosala boye donc babiloko nyonso botie vraiment à la page
ekosunga mwa mingi makasi. Siko pona bandeko oyo bayaki kolobela ya Gabi ke ya Gabi alobaki mabe ya Gabi boye boye. En tout cas mungana moni nanga mabe te oyo ya Gabi aosala to alobi mwana batu. Parce que c'est comme si ebela batu batala kapenza kombo ya Gabi neti ndenge nini je ne sais pas. Makam nyonso o ya Gabi alobaka ezala ya solo ezala ki azopesa conseil batu mosusu bamona kango ka mabe omona batu mosusu baomona ngo ka mabe batu mosusu bazolinga kaka ba juger ye batu mosusu bazolinga kaka balobela ye soki ndenge nini eza mwa pasi communauté na biso soki omoni ndeko akoti na émission alobi mwa makambo moko boye en tout cas zwa penza temps ya kovanda ya kolandela ngo oyoka mutu alobi nini pourquoi alobaki bongo osala mwa analyse wana ekosunga mingi makasi ke kokota kaka oyoki soki parti moko kaka mbala moko ozui okomi kofinga okomi koloba okomi kominimiser bandeko réputation basomba kango te réputation ya mutu basomba kango te yango ezalaka bien quand ndenge olingaka bato ba respecter yo olinga vraiment ko protéger dignité na yo to réputation na yo en tout cas fais-le aussi pour les autres et ko sunga mingi makasi mais soki kozalaki ya yo ndozo protéger ya baninga nde olingi obwaka et kozala bien te ata muke te bandeko yango ya muke kaka nalingaki na partager na bino la famille bino moko boyoki ya Gabi ndenge alobi boyoki papa ya Mira Essa comédien na biso oyo auti kotika biso boyoki bango nyonso mibale sikoyo analyse na bino pe boti yango na ba commentaire bino pe bo bakisa oyo boza na posa ko bakisa mais eloko to boya kana chaîne na biso ezalaka nde mafinga bandeko boya ko finga te loba na yo kaka na système bien kande to mona ka batu mosusu ata soki aza na reproche ya kopesa to remarque omona aye na pete nyonso ezalaka bien mais soki ozoya na mafinga en tout cas ekosunga ata muke te. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya moi partage na biso kandenge zalaka. En tout cas botia ba j'aime na système moko ya bien, botia la biso ba commentaire, bosale la biso pe ba partage na système ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et